lolendo ezana tina moko na kisasa baba mokolo yo kufa yo yeba ata yo yeba yo kima nani akima liwa biso nyos nous sommes des pèlerins nous sommes des candidats à la mort yangwana bongisa bomo ino awa na se tango za ko vivre na se yebaka ko za malamu na ba kisasa balobi liaka na banani na bato basusu kutu balobi zanga mbongo kasi salana bon ngape na ndima kango zanga mbongo sana bato me bato ngo pe ko za pe ba sala mo moyen te poso bilonyo so be ba pauvre beaucoup de pauvres. Donc, ça n'a pas besoin de bateau, mais bateau, on peut pas ça na moi, hein? Ton bon été, pour sinon, comme on a posé à $10, bon, ça la cotisation. Ils ont cocaté. Alléluia. Maman Nanga, l'olendo to salakaya. Fulukidiwena moyo, fulukidiwena moyo, Yesu fulukidiwena moyo, fulukidiwena moyo, Yesu fulukidiwena moyo, fulukidiwena moyo, asekazali na bomo Yesu, asekwaza na bomo azali lisusu na tombote, asekwaza na bomo. Rendez-vous. Ndenge tozalia mutu nyonso azaka na rendez-vous. Ezana batu soyi balongwa wa basana ba rendez-vous. Soit t'es pas un médecin, soit t'es pas un musiki, soit t'es pas un président Songolo, soit t'es pas un camarade de Songolo. Moto na mokilio ya zaka na rendez-vous. Et quand ça la paix à ma baie, basaka pe dango. Mais tonyeba rendez-vous ya biso na biso bato koko changer ngana sante kona bino na zwaka rendez-vous na mokonzi moko ti lelo tokutana te ti lelo soko benga na téléphone tu passe je passe demain mota ko ket le chef est en réunion demain. Je vous rappelle, ce soir, Moussa, il n'y a pas de problème, pas ce vendredi. Encore biso bato, ozolanda moto, moi, tu es que attends le bim vendredi, oh boya, vendredi, on a 5 sous nini. D'ailleurs, on a respecté l'air, on a toujours 1 heure avant. Si on a 15 heures, on a déjà 13 heures, on a sifflé côté là. Fiu. Bande konanga na tombo eloboko nzamba zo kangai ti lelo na kutana na mokonzwana mais na téléphone boko sola malamu soki pe ya sana likambo situnga ndeko na bino passer musa soki mutala likambo benga a mobiliser mais soki yo sana posa na ye et comme moi ti lelo to kutana do rendez-vous a moto ko na ngoko changer na kosi mama yo bende mozalia soko sana rendez-vous si tout soko foute la kana lopango kofia yemba locataire alotaka kolo lopango donc soko comme ma fin du mois et comme rendez-vous ya makambu ya mbongo ndako soko dika bayera koya na kenda kimbanza ngumu soko lukuta ozanu kana kisasa donc rendez-vous ya moto mama et ko na ngoko sanini pour changer. Mais rendez-vous ya liwe. Soke mokolo wana nzamba kana kipona yo. Olinga te. Okufa te. Na kisasa dolobaka ato boy no okufa sanini. Okufa. La mort, le rendez-vous de tous les vivants. Nazali ate pona ko sale losi ya bato. Mengande kona bino ezata ba maman asangisa basalia ba maman tobeta bibemba bana membre belé tobeta bibembe ya ba conseiller ya biso pe ba pauvre ya ba camarade ya famille
lolendo eza na tina moko. Na kisasa baba mokolo yo kufa yo yeba. Ata yo yeba yo kima. Nani akima liwa? Bisonyos. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des candidats à la mort. Yangwana bongisa bomo ino awa na se. Tango zako vivre na se. Yebaka ko samalamu naba. Kisasa balobi liaka naba nani? Nabato. Basusu kutu balobi zanga mbongo kasi salana. Bon, ngape na ndimaka ngo zanga mbongo sana batu me bato ngo pe ko za pe bazala mwa moyen te. Poso bilonyo so be ba pauvre. Beaucoup de pauvres. Donc, ça m'a bon, ça a un bateau, mais bateau, on peut pas ça à moi, hein? Ton bon été, pour sinon, comme on peut ça la poser à $10, bon, ça la cotisation. Ils ont cocaté. Alléluia. Maman Nanga, l'olendo to salakaya. Liwe soit bateau en bongo et. Namoni ba commerçant bazalia liwe so ba grand commerçant oki masela lobaki andima kite que maman Liliana koko tika biso na tango et puis inventer bolamu ya maman salaki yaya mokolo kufa yo yeba te na kisaso pe komi ba mort subite neti matanga moko tozaki na banzi maman selepe azalaki ndeko wana kuna kana poto baye kokuta ye na kati ya douce na ye afandi nzoka mutu sesaki nini akufaki liwe kozolata na mosalo salaka liwe kozolata na balabala liwe kozolata na douche liwe kozolata na église tomona ba pasteur moko ko bataka na internet sango moko na poto azoteya azoyimisa batu bolingo mbala moko azosa nini bao batalaka na internet na bandi bakoyeba lisolo wana tomona ba pasteur apika Christ na chair azoteya au nom de Jésus akufi yebaka ngonde konanga pourquoi na solo bande kona mokolo aliwa délivrance ezalaka Bible lo bien ngo Ecclésiaste 8:8 nul ne maître de son souffle pour pouvoir le retenir et en ce qui concerne le jour de la mort il n'y a point de délivrance ataba pasteur bayano non des étions do atsinda baba kuku tiki tout okufa nani atelemela liwa yangwana betida yo nani atelemela liwa yo wala betida mama to abaleki nzela biso to aba pasteur tozaki na ndeko moko tozaka koyemba na ye kombone zaka Jean mama na mona nanga pasi ya liwa mais mokolo na kenda ko nazo mona ndeko nanga wana bazo pasola ye mama nzoto abiso batolo lendo ya mama bazo pasola ndeko nanga nga pasteur na kokate kako nom de Jésus nom de Jésus na kangi kutata miso nom de Jésus no pezo simakate bazo longola betsopo akati donc osomo na camarade bozaki na ye siko osomo na bazo pasola ye bazo longola biloko ya oyebi ato sambela kate obanzambe yokelanga ma yangona na lina répéter kaka nde maman Sele alobaki awa maman Sele alobi maman na biso Liliane po zo ena likambo za problème kutu soki amoni eloko sebesi resu maman Sele alobi nini kutu soki amoni oza kosala malamu azosala nini aza koencourager yo mais batu mingi basalaka soki amoni moninga azosala malamu keba esprit de servitude bakomelo yango yo sakana sikoyo ya asala malamu asala malamu bamela yango nzambe asunga yo nga nateyaka mangomba te mela ye koloba no eza na moto moko kombo na Yesu Masiya
Soko ndimeli osala bomo ya libela na libela atokufia na se bomo ina yosa libela na libela ayebisaki Marthe na Marie alobio ayebisaki bino soki moto andimeli nga ata we azala bomo ya libela na. C'est ça notre espérance. C'est ça notre espérance. La mort, le rendez-vous de tous les vivants. Kozaka kate mutalinga ambiance na boite. Ato zano na ambiance problème ça a été mécanisme que nzambe a. Posi ko komika likola. Batu bazo be soude. Sans la réunion. Mais yeba que nzambe a. Tout ça quand ba maman na biso sangisa. Ba maman na zo vanter bango te. Mais ba bandaka makambu nyonso so ba za na manifestation ba ko sa ba dédicace. Babandi na lo sambu. Babandi na sima batika liko sakana bango na bango ba mama na ndenge boko pe ya malamo. Ese yo bandaka makambu na nzambe. Ese yo ebite nzambe asimbi nganga kuta avabima a invokaka. Yo kutu muto yebi nzambe a solo obima kaka bo sambe ipete. Soko zali ozaka mutema mabe bato mitema mabe obazali ao nalobi natangi na mutu te mais soko za mutema mabe bongola mo soki bo saka na musala l'état po ba misuba musala l'état muyibi azolo ba français bien vous savez nous maîtrisons le système économique mais muyibi donc soko zali ao yiba mbongo l'état encore mikolo yo fati beto donc bongola mo soko zali oza mondimi okendaka église mais motema na yo kaka mabe namoni ese bemba bakongo bayembaka ndini timamiao makangama eya yangunge ukubula ine oh timamia umyakangame Onakangame eya yamfumwe ukupulaele soko za muswahili ozali oza muluba oza nani ngape na osala nyonso nayekola chiluba swahili na mekana kokate donc nzembo wana elingi oloba nini nzembo wana elingi oloba ke ngonga nzambe eza kobeta me bango mitema na bango esala nini kangama ngonga nzambe mukubula yene chibamya kumyaka na swahili sweba ana mutima na kukanga masonde na ebite mama na ina sukisa wana salama alamu na bato boye bible pesi recommandation moko batu mingi balinga ngo te bible binini pour moi je veux que vous soyez en paix cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne. Et c'est bato baye biango. Faut luke sengo na bato. Mama nanga soko sala mutu bokangana ne kanda tango ngo kende ko bongisa. Kozela lobite. Ngana sana bandeko nanga basali esika to futela ke église tata wana kufaki. Comme ne papa mwana mbuta. Mais yokanga bien. Je ne sais pas comment ça peut arriver. Mais azolo dit c'est moi si na yemoko ndoto. Azolo dit c'est moi si na ndoto pour atiri banyon. Azolo dit c'est moi si na ndoto. Azolo banaye. Nalobi bien. Bazo caméra. Nalobi bien. Hein? Je ne sais pas quel mécanisme c'est un pasteur théologien. Mais mécanisme wana moi si na za pasteur azolo ta nalobi bien na tia entre guillemets po bazo zongo na télévision soki wapi donc bazo lo tsaye afuta banyongo nyonso mobali azalaki na de yangwano monaka même na biso culture na biso africaine ezaka ndenge nini soki moto akufi moto moko famille atelemaka boyebi yango te o nyonso ayebi aza na nyongo ya kingandi asa nini kolinga kozana nyongo na bato te nyongo na moto esa kozala lokola na problème na bato boyebi pe prophète moko ya bible akufaki atikaki ba nyongo yango etilaki te bakolo nyongo basaki nini bayaki
yango Bible lobi na biso tozana nyongo bato te tozana nyongo ya bolingo. Alléluia. Nazoke ne ko citer soki ozali awa ozana problème na moto sunga yokana na bato ba pasteur tozali awa toza malamu na ba pasteur toza malamu na bandeko bandimi bozali awa sala malamu na ndeko na yo mwana tata mwasi mwana tata kulutu mwana boye koloba makamba servitude te soki ozali awa oyibaka mibali ya bato oza muyibi ya mibali ya bato bongola mo kutema soki ozali awa ozaka songi place nyonso ozaka kaka songo tobo bongola mo olinga bato ba progresser te kaka yo moko kaka yango mokili yango ezaka ya yo soko moni mutalati yo kuna muteme sa nini biso ba mususu pe emene asa yebisa biso mvua tukankisi kokanti kalai na kokele na kambela na poli na ya 2000 francs lokwa na saka mwa munene na becha ko fe yo kanzo ya vili te ya tomola mo Alléluia ba mama. Le quoi to sa moi minel po biso bato minel leo mo simba kana ngo kaka ko atela ma 500 tawo. Mais l'air mo ko pe mona ya minene mona la hati. Mama to aba lekinzela. Ngana te akobe boye. Pona ebike bozaba ndeko na ngai. Na saka pe na complexité. Na confiance na ba mama nga salisa bazali wana. Na confiance na yo. Tika ete yo so yo kanga zala malamu. Et puis Bible bina biso to saka na nyongo moko nyongo ya bolingo. Boso kangwa nyongo ya bolingo. Tika makamu mabe. Yo ka kanda. Soko faina batuka kanda. Soko sawo kanda. Osana mubali kanda. Kanda okufa na kanda okelongiloko okufu. Alléluia. Ambiance futa kate mama naza contre angote. Ambiance futa kate motema mabe futa ka. Alors yangona sikoyo pona kosukisa Salomo a comme Ecclésiaste alobini voici la fin du discours. Mama Bible lobina biso timu kile kokufa mokonzi moko akokana na Salomo. Salomo azaki na mbongo kolobate. Salomo azaki na honneur kolobate. Pour reine de Sabata wakendaki kuna balobi na biso abaye. Akomaki ebayi po richesse andengwana na monate. Côté ambiance kolobate po Salomo azaki na basi 1000. Salomo azaki na bango combien? Biso kuna bu jeunesse l'air moko sana bango mibale misatu me mutu pasien. Mutubas. Camarade nanga mo kutu bakamata bilamba le bobwa kya bona mai tubu. Nzoka linga ke ne pas moi mususu. Mama, muto ya solo bana biso azaki moto mayele, côté mayele azaki nango parce qu'elle est plus sage. Mais souka bomo ina ya lobini. Ça c'est voici la fin des discours. To sanzambe bangaye to samibeko na ayeko lo basusu nini alobi nzambe akokamata biloko nyonso to sala kao akobimisa ngo poisa ya malamu na ya mabe kaka Salomo wana wazaki na basi 1000 atakutu ndeni nini yango atabopikiliki babokungu banzoto yango atayemo bena 1000 ale na suka bombo ina alobi nini tout est vanité de Maman poursuite devant. Et c'est na boyo sana mapango. Il faut zanango. Même ngande ko na bino na solo kana so matalo papo ki locataire comme problème. Amen. Alléluia. Côté na zo tonga na zo zelege si la mbango mba. Akele ko mifani. Po. So comme ça ba le 25 ba le 30. So ba kuteli kana locataire na bailleur muteme sani. Eti mikolo na tikala na nyonga déjà $20. Donc comment on fout même la banda ou na banyo. On fout moi. Papa comprendre 20 mikolo na beti na bibembete. Bibomoni ga réseau za kaka.
bibembe kanga confinement au corona donc ozoluka. Amen. Toza baleke mokilo eza biso te. Nazosukisa ndenge Patrice Ayemba bandimi na kolo Yesu libota na bana Nzambe totambola na bokebi nyonso elobaka kolo Masiya mokili oyo biso te. Pepe Kalepa yembi nzembo mabele o mabele mabele tobwakelaka soye mabele o mabele kaka yango wana ekomela biso sikonga moko na bakisaki ye moko pe akenda kaka mabele wana nde emela ye. Lolendo ya mama Lolendo apamba tozaka na mokonzi na biso nde na lobaki la fois passée na njili tozaka na mokonzi na biso Mobutu Sese Seko Ngbendu wa mbongo Lolendo Lolendo pouvoir au pouvoir tala même okolo moko balakisi biso tato azaki le grand léopard balakisi biso après opération na ye azaki incapable ya kotambola basimbi ye yaya nanga mama nanga. Au fur et à mesure toza ko avancer tozoke na liwa olingo lingate tokufa liwe zo bato mayel na pesi exemple papa Mobutu po azaki tala mobile engambe mobile un père oye tata bo mama bo ekolo bo mokonzi bo yaya yebisanga na tango wana nani yango azaki kosala sécession nani mama salela Nzambe ba catholique bosali awa bosalela Nzambe ngala loba makamba lingomba te oza libre ko choisir lingomba na yo parce que même la liberté religieuse même na droit canon les a reconnu mais sambelande na ndenge ya c'est là où il y a des problèmes. Batumi bazokende église mite mama ngana zaki na bayer moko na bumbu po premier ndako na futele na bumbu na baba face mama tata wana zako kende église mais soki na no futi ete akora zaki mongala azabe na mongbandi wana bimisili kpangola na abi Musa na kele sambo tango na goya mbongo na ngai wana tikili kpangola na porte na ye mama siko yo sandeni na defa ba mbongo ka pona silala na tata wana. Alléluia. Bobaenga na komi na suka bobaye na continuer te tozo sala tambo soko betela Nzambe maboko. Lolendo ya lokwa tozana kisasa na moni pe ba mama na ngaba na leo ya kala bazali awa yebisa moninga za pembe na yo yebisa na ndega biso ba kinwa lobane yo boko dae ata boy odaye ngape pasteur Musa na okufa na invitation na yemba ndenge mukolo na kokufa ngai pasteur Musa na kokanisa kaka ba mama ya sangisa na kokanisa kaka bandeko ndenge na zalaki koyemba na bibembe mama mokolo na kokufa. Alléluia. Lolendo ya nzoto mama nanga kende na mor kende na lobaki otala banzoto kitoko bazolalisa na yoka isuma mokolo moko na ke tellement de kongo saki ba glacer makas bazokamata bazotombola bazobamba po glace kake sanini yaya nzoto ko pese lokote e futa yote soko sambela kate tango ya kozela lobité parce que demain ça peut être trop tard. Tika ete moko na moko oya yokinga zala na bolingo
ndimela Yesu salela ye na ndenge ya oyo aza na matoi makoyoka oyo aza motema kondima topeteli Nzambe na biso maboko makasi.